mutu nyonso bakosala eloko ndenge moko te eza na bato mosusu bafamille affaire biologique ero ya mosusu baogene baolala te parce que bolobala mpe basala bavideo eza na bato mosusu ndenge eza na balinga affaire ya mosusu mpe ero abeli mpo na nini bakangi fere ozo comprendre de yo nazoexplike bino biso tokosalaka te mpo bato basali bavideo biso mpe kosala bavideo boyebi te yango toolobake bato mosusu ya mosusu bakoti contact na mamari après nde baotinda bango tookipe bango ntina septembre nde tokorépondre neti nga sankara dekute événement ezopermettre nga te nasola masolo ya batravailleur nga na leader moni nga asamba na balider ye so mona wera kosamba na porte parole me nga basamba na ngai kofi tosamba na ye boye do yo mofani otabi ijo asamba na balider obanganga bato tu balata yango Sony Kamana lata yango tanga saka makamna ba spectacle Jomo Mobutu basaka mamba politika na kina lata yango Dauphin Mburamatari yo aza collègue na yo confrère na yo alata yango lelo biso ba sagrade kuta lelo so na lata chapeau na lata yango est-ce que chapeau za ya mutu chapeau Mobutu lelo koma ya mutu mais non wana eza n'importe quoi lelo tito ya maboke baka bo moni so ko moni nazo ba bangote Artidinet na eba bangote na mona ka moko na ebite mais ba ba na poto bilonga bataki ça bon te na bia wana mbatasi ala te moko mulaibo mona mona ke pena na biso te fela mbatasi ala moko nde persona ve na biso dudunga fois moko ka lokwa tito bango vina bango ha Artidinet na ebite mbino boyeba comme na wana ngaza ka ba na poto face ba face on pesa bango te na bi o bon mbatasi ala ba réseau ezali ke nde tozalaka wa biso tout aka na stage vous comprenez na stage donc nde oza boye migenye maboya na momine bokamwa te baboya ni po esimbite tantôt yoza mabe tantôt yaza mabe mais lokola toi ba grand garçon moi o étaler ba vie à biso privé ezati parce que Richie na ninga mabe ta garçon moko so tali même façon de réfléchir na habite na bato ba yebi boye façon de réfléchir na tanga ke na banchiki na mona nga bino non c'est garçon za ka musique mute bebisi vina et mais pourquoi là yo seka bon ça faire Raoul là yo seka batebele batuna nga makambo fort mais la liga pour moni wana za ba secret d'état moi msuna dévoiler on na be monsieur zate mais elo ezaka ki nde ba ebisaki ya sala ya exagérer ki ya moni nga na sekaki de wera ebisaki ya sala te oche wera point bon na webisa ndenge ba yebisaki na ebige ninga za wana azamona nzamba obima na e po elo ka makasi to mona ko to bato to yokala ba violawa mais tout le monde va quitter babato on comprend to yoka ba bloque belé to yoka to yebeke muta ok libela ba kendati bon ce qu'on fait cher de pour les eloroni et lo kama longo ya grave na moni na ngana ti so eza makambo ya vie privée familiale eza makambo ya famille les galango donc pour nga en tout cas na yebisa ba goloa nyoso ba gladiateur ba tout pour nga na yebisa ba onke to cha faire gola na mabondeli ninga zana ba mission nyoso ya Congo ya Afrique partout to cha na mabondeli pour moi na bato asala rien bato toyoka na ba viol toyoka soit déjà ba kitaba bato toyoka na ba séquestration ba titre minene polikambo ezwaka nzete te ezwaka mutu po nga pene na fandi awa soke kezwa ngai mingi bokosepela mingi pe bokosepela te o pe baotyanga na ba prière pe baza na pasi bazali ya omona osengaki bato tout ocha faire eloka liboso makasi ya na prière après prière na minute oyo ba prêtre nyonso nde toyebi Ponde ane la nanga na zayo kadeba nzembo ba dasani akuli non déjà ebi kombo na ye si na ebi kombo na ye si na ebi montant kombo na zate natanga kombo ni poisali ngani na ebi artiste mboka la biso Koffi Olomide eza artiste to chelio pour na bande ko na biso pour na précision Koffi Olomide a sala Weranson ni azaka na prom ni na Weranson tika azana na prom na été parce que yaza artiste mboka wera son artiste mboka star wera son star ba wela rani bazana eloko ba wela te à part so moko muninga monika msu ba ninga pena ozo sentir que 3 mois mobimba ba olobelaka bango makamba stade ba olobela bango makamba stade ba koma na souci ba kota na kati actualité wana boyebi système abato ba koma na besoin ba luka est-ce que wera babanda et aza formateur te ani ba matumboli combien babandi wera mais wera répondre te po wera sko problème nezaki okobanda kotumbola ko répondre te tio ko sisa mais akotinda sankara kama akotinda sankate sankana zo automatique bisaki c'est pas dit que wera ebisa datangi ko mamuto te ndeba ebisaki asala donc cela veut dire que na isola la robeta fara da nega tina suka calme kaka mais tellement et choka qui est en lela qui
kotanga lelinga sko première fois namona faire azolela ndenge wana liboso epesenga mwa mawa na fani no mwa calme to namoni a continuer sigisinga mbamo après mission tant les canaba TV na ba nini réaction fait za anniversaire yo teto sekanga na mabene loko yo pe sankara useka kininga bite papa au moins la séquence donc ça prouve que tous on a ba bon souvenir rebelle pour moni wenge musique à maison mais toi les seuls orchestre les za la wera fandi ba bengisi ba mama ba fere ba babi ba JDT ba tutu ba mama ba na tozaki ba mama na biso ba yebanaki ba yaka pena ba saka réunion ba mama ba na maison mère déjà les famille munene to ti vraiment loin quand nous tant na mona boye oyebi tozana be veneme belé faire ezaka ya olela boye te tozana be veneme belé na mboko ba côté la biso na ba palais izaki penza ezaka makambe belé faire azo luka sauter nga na yenga bi ko buka na makolo na kangie moko ato otala bonzo ya ba petit moi basi ba bifo bo bima na biso ka wana msuta biso to ya ba poto ba te belé ba étudiant ba élève ba te belé msusu ba pena na ndaku de base on a pas dormir mais biso de toi on a ba poto donc voilà ya moni na yaki mboka nanga et puis lenya poto ya rafoza na mukanda ba to na mikanda te na pesi bino espoir bokozwa mais biso to zwa kango tongo yango permettra que non na roya end time donc visite nanga awa plus na yaki toza na événement munene na stade des martyrs oza le 30 juin donc to yaki na Amadou Djabi au déjà tout d'abord as producteur to kotango tango tout nanga question. Donc toyaki awa tozana instrument parce que ya betsa concert mora bon instrument mora utem susu maluku et sukaka sona somba zigida ou bien na pongabi a sombi instrument awa o ba wenge ke betela do wenge instrument na grand wenge donc ba katsiango pena do na chasser zala na Kisasa donc il sera dévergé instrument grand wenge à Kinshasa Congo après wana boyebi kaka donc ndeto za boye il faut ba arranger ba utao ezate ko jomo tozwi na bobongo azokoka ko matsa sonta do kitsate yango tozo ba arranger dans des aboto ke na monsieur Christian Tichuel tozo ke na monsieur Frédéric et puis na madame Audrey donc to ke na bango pona batsa la son donc événement za tellement munene ya onde na abona mitone na fandiawa samedi na côte avion na kegisa seza magite meza voilà et puis na kinda na économie te balimbisanga po économie na lingango mingite omona mso solo biloko ba olamba na vieux yelingasi eza ba menace parce qu'on a trop na business mso na président Uganda to fandi beta mama pa ozoko pa deza nde na bisa bato lo onyo se sakana no na viso ozo occasion sakana na biso to mona ka avion na mapata avion mso pe ya jouer mso pe ya fait ibem mais ce que comme apenga mona fandi na pe makande na abo avana ya pilote abenga Air France esra to kutane na Méridien to ta ba relation na komano mekala ya jomo atumba dendo so futagite jomo ko boino na boya ba relation. D'ailleurs, on a raison dans awa tout d'abord makambo stade et puis na anniversaire à moi et puis na sagi pe moi temps na zaro ya penate sauf que na donc une question terre aux 5 minutes yango wana siko sankara de kuto ya minga iti donc na abo na minute oyo donc on bonjour à pamba na siko makambo to so na silisi stade des martyrs faut na que New York son des visages pour na remarquer moi ba peau noir moko et comme bimanga après wana longwe na ke Hong Kong pour na ba jouer bana wana zaki bonjour na pesio wana zaki bonjour émission et ça à 2h du taté 21h sankara d'écoute autrement dit wewa tu as wewa ezaba ta moto wewa donc sankara d'écoute wewa ngai mais pourquoi pour na wewa yumo za domestique riche wewa eza prénom ba benga bata les surnom afa bata moto eza neti mo négligence mo bata moto benga ba wewa mais on ndima la ta kombo na komiki tsa bongo teza batunde ba ebite grâce na ngande bata ba moto baye po moni Kisasa kalari na ba moto te mona ka père mona Vespa mswaza abe msusu abe mapera msu abe msusu père le kui acheli net ne mona sena moto mais tanga na yego yanga bi mais pourquoi transport ko passe na mboko na bando se référer na kenda ba Togo na kenda ba mboka mso mona bena ba Benin moni pe moto zo kenga bite na mito fo ba wewa baya ale beto abu uji wewa plein na kenga Kisasa lelo transport ko mapeke car rosa te moto et comme son facilité surtout bana basi balinga kutu te ko voiture pour ba bouchon rendez-vous ka teu ya ko sim sous ça Saint-Denis mais si bino dans Champs-Élysées mais logo mémé rapide pour kuta na kopa za nango moto ya mona facilité ba to lolo ba moto Congo comme le roi Texas donc grâce à Sankara de kuta wewe za ba moto Sankara de kuta cousin ya ba Thomas Sankara de kunta za poto donc na epsa batunetski nazala kunati salongo na salati tinga na opema na bakini wana ya kanda
oye banga makamutu na loba migenye mekokisa manga na loba na bota na kisasa te na bota pe na Congo te mama imwe mona ngate opuse o nini na soki na kitambo na bamona ngati o mona okodo mona bakata na bamona ngati na loba na bota na poto na boti na poto na loba ge makambutu ke salama esalamelanga do yango na moni kombo nanga Sankara de kuta po idéologie Thomas Sankara personnam na regeta mabe tonzo to ba parenté na yo ba on a kimokolo de kunta da ande ni vena bisaka na ba kunta tinda rien donc kunta ya poto lelo kwa Sankara ya poto wewa bata ba moto na facilité transport donc ça ba kombo moko significatif na ndenge ya retrait de der. Quel est le vrai nom de la famille? Famille dans Olobate mais kombo nanga solo papicho. Bomba famille quoi? Bomba famille parce que les gens mal intentionnés bazali. Okopa na golinga na facilité batute. Mi gagner mande za na msuba luka ko mi gagner ma na likamo ya niema na ebima na ngote mseza nango. Ya famille to pe ya famille na ebite. Mais kombo na nga famille na kopesa ngote po yo ba raison ni pona ba retour ba problème te mais yo na vie ba nyonga batu ba nyongo ku tute ponga retour ambila ponga nyongo na nga ezaka ve mo ntaba na futa yango pe. Après na kopesa sous 4 ntaba boma c'est pour toi. Ah sepela makasi. Nana nyongo mote nyongo na nango yaka na futa nyongo misu na ya poto tongo et puis musuna ari fona mema batu na poto na memi pe batu na poto. Donc j'ai mes codes de port, mes codes de Chine mélangés en Europe. Donc yango lelo muna lelo biso ba Sankara écoute lelo en tout cas ya ko banga te mais soko lingo bando facilité batu. Pesa ko mona mboko mona nengo facilité batu to linga ndete. Parce que lelo oyebi ba congolais te congolais mote na to ya pena na makamwa solo to ya kana makamba buzo baka babengaka mige oyeba komba Sankara na yebizwa matondo lukombo apesi pena nyoso eta malamo ya omoni to linga te komo na bato bayebi papicho ona botama nango et puis na baxelo suke mundibu ambanzangu donc Sankara ekuta ndi na za wala donc v mbanzangu mère mundibu père mundibu donc na pesi bandibu tumbote bomona bandibu sombela bala pa mundibu est-ce que bo futa ka biso ba taxi biso ba vrai bandibu oto ya kombo to bambia ngo pe bandibu do biso to bandibu ambanza ngo Sankara ekuta na tangi pe donc dès na bo 5e pédagogie ta conjoncture frappé na bozwa diplôme na kata classe na bandi luka vie oyebi cherchons l'argent cherchons la vie na bandiango na mbulani donc ça ba kala et voilà je me rappelle que ba pays ni tokete to koma pena na ba carte d'Afrique to bando luka ndenya ko déplacer po biso lo baka poto ou rien lelo penzamba sala biso pe grâce to mona pe ba poto ngo to fanda famille te même pas $1 tango lo bino na banani biso na batu nyonso bazoka na poto po biso zaki da batu moko so landi bien au mona pena ki ba master tout lelo guerre de 100 ans po biso aki batu makasi na ko de famille genyema lelo to koma pe na niveau garder obo fongoli boyo moni pe ba plan na yo mais kalaki na pantalon bumbo kechi pena ya monga fula chemise ngaba tango waza sentir na biso do komo ke vert kitambo do to sikala osani biloka biso moti to bandi ko defa makasi na mudungu mais lelo esali ke nzambe pe ki ba plan kutu musu moko motalo komo kaba ubite na vide garde-robe donc lelo esala ko kata nchiki pona ba ngana kata nchiki parce que so uti to biso presque to za tour à midi oti tour à midi oyebo ba tout apondo mutu to ayi histoire wana mutako sote mona poto ba tout komaka ngana kola bien na ba kola bien te ba profiter na kata ba kola bien mais biso so to ba to yebisa ba to kete to kola na biso bien te ozo ko pas de fort ndima pour moi on ndima yango pesa force à mutu pour mutu to na le passé on comprend mais na nenga logique des choses ezate ke to za zanga o biloko akolia ezalaki mais ko kola bien te pozo mona ke makabebele zo zanga mais ba tebele ba longwa ki sasa ba kenda ndeko zo vio ko zongela pe nchiki parce que héritier le exemple héritier zongeli nchiki azo exemple nga yo zongi nchiki te dazo zonga na ebisaki ba mais azo exemple nous no zongi te si parce que héritier watanabe na ebisaki oza trop intelligent parce que héritier na nenga mabeta da garçon moko so tali même façon de réfléchir na ebita na bato ba yebiebo façon de réfléchir naptanga kina banchiki na monenga bino non c'est garçon zaka musique mute bebisi vina mais normal si musique mute bebisi vina poso musique talinga kata classe talinga continue mais la musique pas se retrouve ça c'est qu'on se retrouver na étude c'est pas pareil et c'est le homote ozoko parler elle roi net idéologie ba vena biso ba wenge bango ba laki ba kendaka classe mais na vacances ba beta musique donc cela veut dire que nenge ki voyez zaka kala na ma musique musicien ya bala ba bambie liboka mais lelo comme misa ko bala pe ba c'est assis toi grâce à ba wenge pourquoi parce que on a ba ingénieur na kati on a banani donc ba valoriser musique lelo ba wenge grâce à ba wenge comme que musicien beta sous musique à succès
ke ba momie belé asali ka ambiance na suka tika na arrêté ba wengo mo apena ke pala danger ba kara danger ba tanga ba nchik ba boga ba bengi sipo musique kaleza ezo bengi sabato mbongo ta mais tant ba wenge ye bana toi ba konzi ba ye pona ni ba otanga na ba école moko ba yaka bani ba masa na ba nchik yango sala bon chic bon genre voilà yango sala ke lelo nde kaleza ko kamise mo kati suki mo check tentir mo ba wenge bloga ni zaiti Sankara d'écoute à petit Adolphe. Relation avec Adolphe et Utaïwa, puis après Adolphe, le lot comment on travaille les rois de la forêt, grâce à Adolphe. Tu as une question sur ça, il y a Adolphe pour y aller Sankara d'écoute. Et ça lit bien, mais et on a le bon Mohamed fois. On a rappelé Soubat. Adolphe Dominguez, à Kendade à Poto à l'époque, na Omonia. Adolphe Dominguez a bête à la Wenge, musique à tout et 4x4 na Omonia. Adolphe Dominguez déjà donc grâce à Père Omonia. Donc, Sobat Bangba Yeba n'a répété sous histoire. Tata Mobichi n'a mon kaka na TV. C'est wana biso beta ba musique na biso ba massa na nga fali poupa. Ponga na musicien, to beta na ba fali. Oh le là comment les king que je les sali. Vous comprenez? Donc, na ko beta bandule wana toza bato to koli na wenge bandal déjà yango sala biso ke to koma yo wazo imiter moi wera, wazo imiter moi nini. Mais tant wenge siko koma na ba problème. Déjà, biso kota ya ba moto na moto ba Olympia. Ta wenge comme na ba problème. À cette époque-là, que biso skoto yo ko appuyer ba wana wenge dans ensemble. Bana mindele na ba japonais. Biso guerre de Santa ba japonais, tozo appuyer Marcela, Wera na Adolphe. Bana mindele ba tupe ba appuyer ba côté nga na yeba na Adolphe, na Wera, na Marcela, na wenge wana. Pona TV na mona ba na fanda ni na yolo, na fanda wa pitenga na mona bandal. Et puis biso da bima pena mingi te biso akira ba venir bandal so défi de bilamba no tambola kana ba bandal omone sika na ebagi ya tata après au sala ke tangu dislocation biso sko to ke côté ngambo ba tata guerre de Santa bani ko appuyer ba tata na ba wera na Masela bango 3 donc ngana ya te mutaye nanga na mona mutaya nanga te déjà ngamo na rappeler bato massa ba mwana ba wera suka ginkoi wera déjà utaka ba potonga ba defela nga bilamba na donc yango monike Sankara d'écoute na ndenge makambo yo salaki biso tangu wenge komi sikoyo wana ale Sankara d'écoute sikoyo isika histoire ebandaki ti ba TV ti makambo tu mais mutaya na ngana wenga zati ni wera ni tata ni Masela biso wenga orchestre na biso ya bandal to bani ko appuyer bango wenge na ba problème bana mindele na ba japonais biso to koti ba japonais ba panzani biso to zalaki donc nazala déjà ya wenge bu mwana na sota ba mir donc nazande o moninga pe na so kati makila wenge. Ouais, mais na ndenge go ozalaki pire petit ya ozalaki na tikala oza pire petit mututi. Ki mutu pa ya na nga pazati. Combien de temps déjà la maison mère? En tout cas, maison mère depuis naissance nango depuis 97. Combien de suspensions à peu près? Non, na tikala oza suspension te banana botama. Bo tikala mona te lettre mo batangi komba sanka. Bilo wana ezalate. Ba réseaux anine o tikala ki oza suspension te ba dégâts nyonso sala na réseaux sociaux. Na tikala osa dégâts te ngaza muto na défendaka wera. So yepa wera ngana yaka na ba droit de réponse. Donc au mona ke bato mususu bakoma pena tika na osanga ko ya banga pe wera na musika po ba yebi ke préfet de discipline na roya l'éclaireur alarme oza so simbika pilo mukolo karata lalaki et sonné donc biso ba Sankara d'écoute mutatinda ngate. Donc yango moni ke lelo na discipline nande to linga maison mère nande za bord na biso yo mo ba suspendre ngeza te yango moni ke lelo donc to tambola vraiment na ndenge ya ba norme to za bato lelo to wa pona ekolo moni lelo so talibé na maison mère bato kalo yo yebage msu bazaf msu ya ba référence o yeba msu kakol o yeba msu exemple café room bato ko yeba na bato msu o ko pa mais lelo pe bato msu ba koma ke Sara Solo apela makasi ba makaba bazali omona ba ego center omoni ya msusu ba alimbonda boyebagi pepe melelo malgré ana na grand winga zo betana to ebite na mena bato a maison mère eza penza par rapport à ba départ lelo eba ba te bete do biso ba Sankara d'écoute to koma ba référence ke mutum so aboni kakol po ayebike bo na maison mère toujours fidèle motema mère linda na pe mbot Sankara boni kitoko yango wana ba bloque sala biso ba Sankara moi to zo ba suspension ezate po tozana to défendre le mouvement. Parce que défendre le mouvement la volonté na yo to zo rappelé liste ya programme to sur la pena wera parce que lelo pour tout la vérité to na fauteuil jaune to sur la bonne vérité Sankara d'écoute. Lelo soko bo takine pour na le roi de la forêt au banga to la paix simate.
Mais on a idéologie Sankara bima nango. Bien sûr. Voilà. Wera ndinga dans azakana sima no zande mone ba congolais nyosho. Nga mir mutana sima na ndena omona. O mira. Mir mutana sima wa. Après na fani na fauteuil na yo. Exaba orange. Kaligela yanga beki no vert na rouge landa. Omonde na sali multicolore. Donc ndena abwe na ndinga logique nga Sankara de Kunta eza idéologie na idikaka musique congolaise. Parce que sona zala raté nde ba dérapage ezebele. Lelo ba tout bazonga na ta. Ponga ko to kutu lelo za mwa calme. Nga zaki na poto na somba biye na kin. Muto manka ewera na zongisio na route na expliquer nengo yaka. J'ai des preuves tangibles, palpables aussi. Je n'oublierai jamais. Donc na yebi bango nde bayaki. Na yebi dégras li papa, na yebi dégras coupé, na yebi dégras li de follow, na yebi dégras ni don. Biloko nyonso na skota na fanda na tali na futa ticket na kena pesi ni na zongi. Donc pour ngane na boye, wera kotinda dengate. Ape mané ko to à l'aise. Biso to bato maison mera makila. So meki na 12h 1 minute to zongi sur na temps. Mais na nenga ba polémique loyale, na nenga terme susu ya boma mutu sala bodo za ba polémique loyale. Mais tolinga ndé que bato ba reconnaître les gars qui ont vaincu. Parce que lelo soki ba wera te ndé lelo ngalo lelo to na Paris ya mususu bato habité. To na Burkina Faso te to faninga na yo na Paris. Donc net dans la Paris boye pour le Sankara de Kunta 3 fois par an français. Pour le Sankara de Kunta na ba palais belé ba kara cher. Pour le mona pena que non Sankara de Kunta na yepena na fandi boye na mboko yo. Eza ba wera son. Siko biso pesa ba onka ba lukumu na ba ona ba valeur na bango. Kongola linga aussi sa mutu avant. Ba wera neti makamutu ba sala neti so mutu mwa ega lobby atabeti dendo leki ba wera na ba jiba leki na banani poka beti dendo na ya siko. Sikoyo tabo si ça va to boite ni ne prophète chez soi mais zo ba wera wana to utaki Cape Town Afrique du Sud na pesi vraiment le producteur Patrick Amadi na pesi vraiment ba mbote mais faut mon na bato bana nzala ya wera bato msozo nga simba ka wera na nzoto nde ba simba mwana nzambe kana sultan siko benda biloko wana yango zo mona ke biso tato fanda to bino en tout cas soki muto ye ko meka wera et c'est comme on a ba alarme bimi mais ça ga de kutana ka au côté défensif. Dans la zake soko yende omoni mais Sankara bena fandi boina ye na bandi mutu wana na sala ngoti. Chose grave, dernier voyage à Ouir en Europe, Sankara zaki na liste te zaki ba raison. Ngaza muta liste te ngaza mukanda, je suis résident français. Donc zaki. Mais souvent tout le monde a voyage nyon sur Ouir à accompagner. Si j'ai connu beaucoup de problèmes. Oui zaki un peu grave mais grâce à Nzambe et Leki. Donc na uti ko connaître ba divorce. Ils sont solo. Ils sont solo. Tu connaître le divorce. Mais Sankara, ils ont 4e divorce. 16. Tu connaître le divorce. Tu connaître le divorce. Et puis, tu as perdu son grand frère. Tu arrives vraiment à la moralité. Il y a un voyage dans le moyen zala et zala ité. Bah, raison zali que, n'eto zala wa biso tout toi quand on stage. Vous comprenez? Tu as un stage. Donc, deux abo mi gagner ma boya na mumine boka moi. Tu vas boya ni pour simbite. Tantôt yo zamabe, tantôt yo zamabe. Mais le quoi toi ba grand garçon moi o étalé ba vie à biso privé ezati. Mais respect o yanga ezalaka na les sel mutu na monde de musique na botikaka na ba porter parole hein dozonga ba mise. Les sel na monde de musique o abotika na mwasi moko. Mi gagné mana ebito botala basi ko mais ndo moninga la fin na fauteuil na abotika na mwasi moko. Tala respect na nango pona basi. Moi liboso moi na mibale moi na misatu na mama moko. Siko soko compter basi na ngani faut compter moi so na botana ye mwana oh nyoso ba stage c'est que na compter Congo mobima na compter Brazza mobima na compter Kamebo pays comme to tambolité to kenda pe na ninga nzonzing na ninga sirte oyebi yango bien o ko boksa pe na mama bana eza mabete ya na lobit eza mabete o botite 3 bana ya DJ belé si eza belé mais fierté na zaka nango awa eza kaka na mama moko donc lelo so pe na bongisi eza mabete vrai chéri mon maman bana ngate soit bimiko Sankara au secours. Donc il y a on a expliqué bino que lelo ngai bachelanga baba tout Sankara baboya ka boyate bako boya ngai ils ont ba stage na do sala so que simbi c'est bon so que simbite mais na ndenge pena ya na miso Nzambe na engagement kana mwasi moko muna mongo que je sali o na botana abotelanga bana misatu Sam Samantha Monique Samuel. Sankara d'écoute interpellation et affaire rigola o azaki moko na bino na wenge maison mère azaki moko ba jeune au pele lubazo bundela wenge bakangi affaire rigola na Europe neto sona bino sikoyo ba internet wala na biso c'est net ma affaire rigola a aussi retrouvé na 4 ya prison
tout le monde ba artiste et minene ba meki ko poster ba meki ko ça soutien encouragement pour na artiste le rôle à faire rigola Kofi Olomide Sali, Fabrigas Sali, Richard Sali, Selo Sali, tout le monde dit que bien bien Missy Sali, et Adolphe Dominguez puis Sali, mais na Wenge, tout le monde les rois de la forêt ni si ni geste. Pour na moment il y a galère, il y a pas si moi na tout petit frère naie azo passer non pour le moment. Déjà tout d'abord malheur à mutu ba sepela na ngote. Lelo peu importe, même ba problème na sa musique to na so binamite. Faire rigola za mwana oyo ya Werason. Faire rigola za mwana ya Maison Mère. Faire rigola za mwana ya Wenge. Donc lelo en tout cas ko yoka parce que ngabe na yoka on est sur tellement na ba prévité ya omoni moyen am susuna kota na ba fin fois ya makambo ezaki te mais le roi yo confirmant na yo que sur la vérité c'est que na ba source que c'est vraiment yango. En tout cas na osenga courage, na osenga na ba golwa nyonso ba soutenir faire rigola surtout batunyo so basali na nzambe batutu batiena ba prière eza makambo likambo ezo na ngonze tete zo aka mutu donc nde yezuye nde pe zwanga nde pe yo on comprend mais en tout cas par rapport à msusu ya ningeni wera sali vidéo te non même pas un message oui ya na page moyen mutu mso si batu mso ba yena nzela message boso wera benga ya avocat boso wera mso tiena ba prière mampata to buka mabolo moto sambela ferre ozano innocent mwana bato yemba kitoko bazolukelo nini o eza nini yango nom de Jésus benga na milimo nini oyebite donc ezake mutu na mutana soutien na menga na soutien wana na senga na bato basali ba vidéo il faut bazana ba casier moko vierge so ezaka ba condamna kayo juge ko mona msusu joye ba condamna kaye lukeli so mwana bato ba problème na bato basali ba vidéo faut oyeba justice française bazana ba problème moto ba intercédant moko te awa na mboko yo faut oyeba on a sali vidéo soit na ba intercédant baluka balongola ba vidéo na mbango to na besoin bato bana ba casier vierge. Question na biso répondre biso te na biso na Greco où est jusqu'à maintenant ça fait 7 jours on a beteli yo ndo comprendre ngate na vie pour tous on a retour s'il vous plaît limbisanga pour tous on a retour faire na période album il y a na période de concert il y a les rois de la forêt à ça la même vidéo. Je me rappelle bien faire ça la vidéo à l'obabo qui ne soutenir Wera na concert na ye faut beta Zénith tout Wera ça faire ça la vidéo mais vidéo na ezala non poster na ba page nyonso ya Wera son au faire ça la prom nini oyo Wera son azala na faire rigola à ça la vidéo a soutien pour nous soutenir les rois de la forêt tout mon vidéo est circulé mais na ba page ya Wera ezala poster te Wera faire ba kangi faire stock in une semaine Wera ta courage petit frère tu ta photo na lobino kende eza boye mutu nyonso bakosala eloko nde moko te eza na bato mosusu bafamille affaire biologique ero ya mosusu baogene baolala te parce que boloba mpe basala bavideo eza na bato mosusu ndenge eza na balinga affaire ya mosusu mpe ero abeli mpo na nini bakangi fere ozo comprendre de yo nazoexplike bino biso tokosalaka te mpo bato basali bavideo biso mpe kosala bavideo boyebi te yango toolobake bato mosusu ya mosusu bakoti contact na mamari makesi mama yo muto za kuna ndenge nini bo ezosenga nini problème eza nini bato bada lombo boyebi te basinga musu eleli pe po ba artiste ba star musu ba konzi faut ba interpeller pe ba intervenir tona ba président de la république pe faut ba intervenir bo yo bazaza ya ba payer belé ba Afrique boyebi te musu wera benga Théodore Obiangem musu wera benga ki président de la république Fachi Beton musu wera benga ki David Mangaya pe era bengi Fani Tshisekedi on ne sait jamais ya to lobake bato tout ko sala ningwa bato basali ba vidéo merci na Héritier Watanabe pour ça soutien makasi logo elakisa ke amour vrai merci na Fabrigas en tout cas amour vrai on comprend ya on a osenga ke bato basala ba vidéo Didier Lacoste pe na monde pas ni my foot de Didier Lacoste en tout cas félicitations bato basala ba vidéo soki France benga yo ozaki de condamné ou bien loko moi ba jugement marambebele ko sala vidéo te ke baxela mona bato ba problème ya on a zopekisa ba vidéo ya bateau yo baza nini histoire ya Wenge lelo histoire ya Wenge quelque part bato musu ba zongo ndeti elo moins vite fait concernant vite fait pour na sanka ozomona la événement na ndenge ni pour na bato ba zongo ndeti vite fait c'est tout à fait normal jamais congolais sans ndime loko donc toza boito na événement oyo bato bazelaka ya Mohamed Ali yango esalama na Congo lelo 22e événement za réunification. Il y a Wenge tout terrain 4x4. Imaginez-nous que 25 ans après, bah Wenge na nga ndime ke loka boyeko sala mais fallait zaka Amadou Djabi o lelo azan ndeko na biso congolais, maman naza muluba, papa naza guinéen, abando betsa ba Wenge depuis 1994.
depuis 94 Amadou azwaka bango bakende ba Afrique de l'Ouest bakende partout Amadou Djabi muta kutanisa bango basala ba campagne ba président de la République na ba Afrique Amadou Djabi siko zwa Amadou Djabi wana mwana wenge atangi na collège Boboto sera ba Kongolo Mobutu collège Boboto à l'époque Amadou Djabi aye atali kabinte na minute onengeza ezo sengaki il faut réunification conseil moka pe top la ki sabatu ke ba mise pe ba koyoka na o ba pasteur bazo kokate o ba sal na nzambe musuku ba kokate mais ba pasteur ba musicien ba ye lelo na imaginer ke ba wera na ba JB ba Makaba ba Masela ba Tutu Kaluji ba Emelia ba Blaise Bula ba Adolphe Dominguez ba twana nyoso ba Titina ba Pasia Kusangila ba kokaye kosangana eze événement mo photo appuyer bango eloko elakisake photo yoka na partout kale yaki so mutu baboya ni wenge de Tanzania pecha wenge Panzana me wenge siko ezongani migeni maso boya na kina momi era ngo wenge zongani bozongana yo to komo senga ke lelo concert wana ya stade eza concert moko première fois na histoire ya musique 84 sponsors ba Canal Plus ye ba Roy Bank ye ba Frisel ye ba Bralime ye ba banque ndenge na ndenge na ya ba ivoirien dozo mona ke ba ye pour événement wana et puis ouais rason roi de la forêt ba JB Mpiana ba fandina ba Amadou Djabi na mese Samba Bachili oza associé à Amadou Djabi ba ye ba bino fo streamer uta streamer utia wa ba sombi yango ekeki sasa ba ingénieur bazolonga bazoya leo na minute nazo ebisaka ba diaspora nyonso bo sala rapide parce que lelo ba hotel ezala tellement complet ezala plein era ngo bo banda de akukendaka bana nyosa wenge musika maison mero bazaka na diaspora po diaspora ka potote na ya ba Brazana ya ba Cameroun diaspora boyaka déjà qui ça posa concert moko n'est pas raté pour événement zaka mibale lelo to na élection 2023 na réunification ba wenge siko ba fandi muke talaka makamba stade ye metozu ba contrat combien ba contrat Afrique ko ingala ko mobanga bato ba otika ba orchestre na bango te pour ba contrat ne ba opema souste. Et puis à part concert boye bango ke tozana 4 titres bazo enregistré na Cap Vert bala sabatu kilelo donc wengezo la sabatu kilelo ba ça la 4 titres donc quelque part il faut ba toto chaba wenge na ba prière Amadou Djabi faut ko na ba prière pour kala to na ba mave production to na ba londala lelo producteur azala te mon pepe wana on irait et au pemisa ba master musho ba groupe te on irait mon pepe na wengezo na on s'imposer wana lisusu nde na zoga vena biso mu kulujibe mpiana to pesi mo te pesi na biso c'est net moment que toujours azo donc wengezo redémarrer musique encore en marche si parce que musique ezaki na baisse musique à Congo so landi bi à part ba polémique internet to ngene loka malonga te to na studio malonga te ba droit d'auteur ezaka souste mais ça zo vivre sous na mutoki na été ya omoni tutala kitobi non en tout cas il fallait que Amadou Djabi ya nzamba tindeli bisonga biso mona on a ba prophétie bima ba bi mutu moka oya Amadou Djabi le loyer faut tient na ba prière Amadou Djabi le lozo betsa ba wenge il faut comprendre que lelo quelque part JB Mpiana BCBG ye moko atondisa ba stade wana wera son maison mais ye moko atondisa ba stade ba betango ba 5 fois et puis play à craquer ngai ko mo bang sanga inquiétude na ngai komi ke faut gouvernement ou bien gouverneur de la ville Gentini Ngobilambaka oyo mukonza ACP otoko tondi sa stade de martyr en tout cas félicitations à gouv Gentini Ngobilambaka na komo senga ba baxela bango so ata 4 jours à stade pondie moko esimba souste parce que bato ba uti ba payer belé Brazzaville ba ya wile toka bazo sala ba bateau ya te belé donc ça les bonnes dinga au bas batu ndonso ba otinda ba batu de tona ba délégation belé lelo so taliawa ba président ba fan club lokwa ba golf gizola dégâts matériels ba Baudrien Ngunza tozana ba Guy Malela le prince de la ville ba Olivier Belesi ba Ale Mwela ba Pati Wanzaya ba Mishadaya ba tutu bazo sangana donc bazo sangana pourquoi ba kende siko zwa siko bata ba maison me bazo kita bato BCBG bazo kita bato la bonne musique bazo kita bato ba wenge aux événements mo faut vivre en famille ngana OK na bana et puis bana nyoso boyebi ya ba JB ya ba wera ya ba tutu ba Dolph ba tutu ba ozana stade ba misene so boyebi ba bimana wenge po wenge za maternité wenge grand wenge à tout terrain 4x4 siko tout le monde à l'école les kana BCBG les kana maison mère bango tout faut ozana stade siko zwa siko ba wenge pesa ba ba vie grâce à ba wenge lelo ba orchestre c'est belé tona ba koko combien tona bana combien yo jouer rôle ni na projet wenge naza assistant stratégique multicouleur Malboron ya Amadou Djabi massa production
Voilà de na kati massa déjà na kati stratégie de production yango moni to yaki na avion moko bon Moussaka au joueur ni Moussaka za na communicateur Roger Ngandu communicateur tozana ba pi Roger tozana ba Papi le Prince donc ba communicateur à makasi bazali donc ngala za à part communication na ngambu ya wenge musique maison mère donc na za boye ba King Tequila pas na kati kisasa aza toujours na communication donc communication wenge wana yaka bisote bisoto fongoli yango communication à tout le monde même yo na minute to ko senga loko lelo za concert à paix concert batu bazala vraiment on est même yo faut la communicateur et que presse et que sur la vérité et bon yo que porte-parole au chapé péter au pays sa moto trop dans internet au pays sa moto yo mo ko musala fandi wa mbabula wapi ba non yo mo yebi au pays sa moto na yebi lo te yo mdo ngotu na ngai est-ce que na événement ba invité ba uzala si ba invité surprise bazali yo mission kongo pe to ko mona pe Koffi Olomide na kati to ko mona pe aza fanatique wenge tokomona nandeni si alobaki yango yolandaka nini talobaki ye aza fanatique ba wenge ye mo muta déclaraki za malobi bimaki pana ko sa te sanga fondant donc ils ont avec plaisir wana kuta ça déjà ça déjà donc ba invité surprise basé beleza ils a fait c'est puis tombé le 30 juin ils a fait indépendance ils appellent indépendance à musique donc ba la polémique ba makambo ba ya ba tribalisme ba makambo tout donc na minute ils ont sengaki il faut pena batutu bazalo yebi combien de bateaux le président Bedachou président na célibataire hein poti le célibataire Moïse Mbi est célibataire à l'époque célibataire président Dom Nalil célibataire Sakade Kuta célibataire ba célibataire to association to zo pena ba célibataire à poto nyonso to ke na bango fo bazana kati président concert moko à partir concert on a retrouvé rose appelé libala yo nazo conseiller ba fille nazo conseiller ba garçon et que biso association ba célibataire ba rosala batu batie bambongo talaka le mot général Frank Tumba ebenda moto abi Sankara kontelenga bato na kosomba ba biya diaspora donc nena abona mito batu fo ba komisa ba kombo po ba biye zali est-ce que Sankara le lobe père de famille Sankara pour le ça modèle ya jeunesse au si naza modèle nditi par exemple wa ba si naza modèle parce que mutu toi comment après ça exemple à Sankara malgré le banchik to vide penate mais faut manifester courage maka ba Sankara to zo pe ba vie lelo Sankara de kuta na koma partout sonaki modèle te na koma partout te na ba politique au moins bena OK Sankara ya Fachi Beto azali Sankara ya Martin Fayulu azali Sankara ya Boy dona sa l'école moko Sankara est synonyme à courage donc o eza que lutte contre la conjoncture to boy nzala to boy mpiaka yango Sankara de kuta donc lelo naza modèle ba tutu akoma même na ba famille na ba foyer couple mo oza fidèle te le roi Sankara de kuta fidèle toujours pembe na wera toujours na maison mère donc naza modèle naza exemple et puis le loba surtout bana ba poto to batala ngai un journaliste congolais qui a interviewé Zidane ba Roberto Carlos ba Claude Makelele so ba moninga bia noza modèle na biso Congo pour ba grand joueur abonné to monate to mona ramu to mo salem so interview na kulukutu papa la a salem so na makukula déjà non a salem so na nani mena Zidane na pesi ye moko Aziz Makukula ba mbote sika za les grands joueurs donc zwa siko niveau ba biloko wana tout donc naza exemple naza bato so afandi atalebe na bia te ba Sankara de fate ya omoni me ba JC Zoro ba DG Serge Ntikum ba DG Cédric Lungu biso Lemba ba Jeff Bokungulu Bokunzampela ba bino Sankara joua to ba patron mais tozaka na kilote donc zelo mo be Sankara exemple voilà merci Sankara Kyo yango Asani akuli non déjà ebi kombo na si na ebi kombo na si na ebi montant kombo na zate natanga kombo ni poisel ngani na ebi artiste mboka la biso Koffi Olomide eza artiste to chelio pour na bande ko na biso pour na précision Koffi Olomide a sala weranson ni azaka na prom ni na weranson tika za na prom na été parce que yaza artiste mboka wera son artiste mboka star wera son star ba wela rani bazana elo ba ko wela te à part so moko muninga monika msu ba ninga pena ozo sentir que 3 mois mobimba ba lobelaka bango makamba stade ba lobela bango makamba stade ba koma na souci ba kota na kati actualité wana boyebi système abato ba koma na besoin ba luka est-ce que wera babanda et aza formateur te ani ba matumboli combien babandi wera mais wera répondre te po wera sko problème nezaki okobanda kotumbola ko répondre te tio ko sisa mais akotinda Sankara kama akotinda Sankara te Sankara nazo automatique nde nazali so na sentir que faut na éduquer mutu na ko éduquer mutu mais na ndenga problème yebisanga lelo na minute artiste mne le roi Koffi Olomide na wera problème ni bakozana
babeta orchestre moko te ba pe na problème moko te. Mais pourquoi tout le temps malheur à Kofi on dirait ça ressengo Sankara, on dirait ça ressengo Wera. Neti nini. Wera le est-ce que so mona Wera le gana te vatanga komba ba Kofi. Atindaka yo. Ya on a betelo nga batinda ngati. Ngana za la. Mais poni bakangaka ote. So Wera tindaka ote. Yo za nani na Congo ya na TV lobby au folo na contre Kofi Olomide. On s'appelle grand artiste komba munene ya musique na biso. À part hier tokeli te ba honorable, onyata honorable Zakari Babas, onyata Daniel Tsanfo, onyata Mukebai. Oza na monopole onyata même ba député en buka na biso mais non bakanga otati osata 3 jours na prison. Pouvoir on a nyonso oui ramtana simano papa toro que gauche droite te so aussi singa na lobby pona mono lobby belé na photo muto simbi onde akuli nazo expliquer oboy lelo na ninga logique so to ke bien Sankara de Kunta ezate ke ngana ya na tumboli muto ngana zakana ba côté ona ya ko défendre soki makamwe to fanda ke boye biteke babandi tumbola wera za formateur te wera boye wera sagi batuni sko bien ya wera po tika la ko ya ko répondre batuti o ezaki batu banda batumbola kae oyebi combien de ba provocation ba provoka wera les seuls muto yo vio akoka te na polémique pasani na ba batu ba polémique makoka ka te na wera po wera go baloba balemba a répondre pété pas o répondre pété na ndenga okanga ngai nga Sankara de Kunta po bakanga so na sel mabe bakanga so na violer bakanga so na bomi mutu bakanga po nga na délai ya justice te au dossier maramutnyo tout na ndenga mboka l'état ils a déjà justice batami beko bazali ngana kofito kenda justice to kenda déjà mso zo courante ou bien yebi o nayebi mo sala kenda déjà na ko sala prison te parce que tant on a commis makambo ba memele nga kuna eza makambo ko fundela mututi po biso nde to akabuto bana poto na yebo samba taba meminga kuna na makambo nde to solola ki to sala comfort ndengo fandi boye na ba juge il y a un avocat moko ngana yana 17 avocats par rapport ba moyen na rina ba maître Ig Pulusi bazalaki donc pour te dire que tant to komi salam nengwana te na suka lango epesi mobolo mais lelo que na ça na problème moko pena personnel na vie na biso jamais. Mais pourquoi quand on a vu Kofi Olomide Kofi a un passeport na ye Sankara sali be mission ba passeport Kofi comment ta style à Mobutu Sankara comment il a ndeti chara point moko pardon po batba landa bien Kofi a un passeport na ye to ko kale wana pause passeport diplomatique bat bazana ngo ba belé kutukala ba sule kauka bazana ngo yo lelo asala pembeni ya ye moko premier ministre Sama Lukonde sule kauka zana ngo kala et bah tout comme bah député tout le monde a gana bah famille na bango tout bana bah passeport diplomatique donc passeport diplomatique et bandi leloté on comprend nga nazara nango déjà nazara nango kala na passeport diplomatique na passeport de service après tango yo sala ke bah pesi bah tout passeport diplomatique nga pesa ka lekuta bah pesi nga passeport diplomatique et comme Isaïga yé mon côté Gim Sazwango pourquoi Gim Saloba était Daju pas pourquoi Daju aloba était na provoqué mon tout. Bon, toi qui es sur deuxième pour na fongolio sur play. Chapeau Mobutu. T'es peu, na chapa point na yo, chapeau Mobutu. Est-ce que yo yebite que lelo na ninga mabete, président na biso persona Mobutu. O lelo atikela biso chapeau na za chapeau pouvoir. Ba tutu balata ngo. Sonika mana lata ngo tanga sara maramna ba spectacle. Jomo Mobutu ba sara mamba politika na kina lata ngo. Dauphin Mburamatari yo aza collègue na yo, confrère na yo, alata ngo. Lelo biso ba Sankara de Kunta lelo so na lata chapeau na lata ngo. Est-ce que chapeau za ya mutu? Chapeau Mobutu lelo comme ya mutu. Mais non, wana eza n'importe quoi. Lelo, en fait, on dirait que ceux qui comprennent bien na batwana na biso donc yo diembela non na batolita Kofi Olomide. Parce que là la bétoile auto c'est langue mais donc yo so Kofi ça lelo ko moko boy. Oza pour intérêt à Kofi ni à quartier latin yo ya parce que lelo to ba to ningo expliquer biso to comprendre que Sankara lelo wana actualité te que on a porte-parole to beaucoup so na sinon yo mi mona que c'est bon. Mon to beaucoup so na so a beti yo beti za Kofi Olomide c'est ça. So, parce que au long la niveau mais non tout sur la réalité au long la niveau on est tombé dans la Sankara de Kunta akendaka guerre na Mosaka akendaka guerre na Roger ngana akendaka guerre ba sirona na bazobozi pour moi d'opinion pour moi akendaka guerre sirona na bazobozi mais lelo tobi que so y Kofi sali na eloko bona 12 heures muto ya contre za Sankara donc Kofi comment lelo adversaire à Sankara de Kunta pour l'actualité pour la visibilité na yo monpe. So si on profiter non quand même. Na ngando si ça na loba. OK, merci beaucoup. Migeni mamoni o eza sur la vérité. Émission na yo, titre na ngo des agitoko.
lelo est-ce que Sankara de Kunta na ko linga muta ya kosa bato yo fanda na nenga mboko yo nango ba ko chena Hollywood na étoile na ba congolais Mansa Musique et Primus présente le concert de l'histoire. Kono yebi actualité ba wenge actualité stade Wenge Musica 4x4 décédé. Yo yaki pe ko bebe Sankara ba ngokota na base moko raté. Tous là. Ko ngabe Sankara na tango to na spectacle ba tout et fini. 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa. Venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 décédé. Na 20h. Bisso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Parce que wana zalaka nazo expliquer bazalo kwa nazo dénoncer bato wanga kosa. Sankara manke muto respect étoile wana 09 00 11 so ba kolimba ko makombo no mingi ma 60 Mansa Musique par rapport à la lettre. So ba komi okangi photo elongwe na ngome étoile solo biso ke na ba États-Unis ezali. Mais ya pembeni pe ezali ke non net moi contrefaçon mo ya ba étoile so muto ngomi sala plaisir nde ba komaka Michael Jackson yo pe oyo komi Sankara. Yo ngai pe tant ya komi nengo batindeli ngape na bakomeli ngape na 6h so siko tant bakomi wana laki ni ezaki langage na sexy batuke ezalukuta bozo banga stade de Martyrs ya ngai Sankara de Kunta na ko reverser ba étoile ke ezate ko mutu mo ba pesa étoile même nga ba pesa étoile na Hollywood te ba pesa nga na munoko ni ba ebinga même mutu unyo so yaki wana ba pesa bangote. Donc ngala yaka ko reverser bato ngo sa baisse na reverser manquement respect ça Laura Wenge stade Martyrs le 30 juin donc Kofi Foza la stationné te nana besoin dérangement na te na événement il y en a tout nu donc faut à la stationné ba fanatique ni ba téléma te mais na fanatique ne peut pas silika kiti babi okomo yo libiso lu étoile lu kuté sali fo bato balobi bato basilika bino wo mona ka Sankara une étoile te na sauva kinde bato na sauver bato po ekoma yelo mwa lukuta obi ezana ba âge mususu na ba niveau mususu muto kokosa suste. Parce que tant que yo kokosa ma étoile ngape na ye une étoile siko bato il a peigné bato il y a étoile Sankara étoile Sankara pe na titre ni o ba pe na titre après so bato mélanger te tant ka ya kana te ngana boinde dérangement il y a le 30 juin stade de Martyrs po siko so moni loko étoile elongwe siko ba bimisi bato tout bo finga wera ba répondre pe bango te siko yebisanga bazana guerre ni mais pourquoi pas to koza pe na Congo botiki na pe bato musu ba sa événement na bango donc ba mise musu ba téléma na bango. Il faut pas stationner parce que ça si au moins la minute yo ka to beto l'événement pas stade de Martyrs tant ya ba werele ka ba JB grand wenge nyos toi sur un stade afali wana pe bato bo bouger souste bo c'est la fali 6 pour stade eza eloko bato ba beta ngoti eza eloko moko événement du siècle donc c'est pas cela veut dire que beaucoup déranger dans l'événement batouté. Tangu ya bango bato bakala événement na bamuta déranger bango azate pourquoi tangu ka ya baninga yo bandi osala étoile ya yo moko mabe bakoma so na bougie bakoma ya yo mabe o ya boy manini mabe ti babando kosa muta kufi ti bando kosa muta nini po boluka kaka bo déranger événement parce que congolais ça que passe que 3 mois ba lobelaka grand wenge événement ba wenge ezo déranger bato ya on moni slogan na biso za so muto belle attention événement ezo déranger yo. Pourquoi tu me souviens de sepelaka na ba tuté ba gloire à batu bazana besoin na ngote ba la besoin bango ba lobela bango kaneti bango nzoka mutana monopole na Congo azate même wenge nengezane zateka ba wano lobelaka wenge so événement na bango esili msupe mutu mso azaiko pe ba wano événement to lobela zaiko so pe lobe komi pe msupe na biso pe mon pa to lobela ye so donc c'est ça tozana besoin de muta déranger événement batuté. Mais c'est pas dit que homme sous Sankara yo comme adversaire te ngana comme adversaire ya mensonge mais ndp landi japonais ba OK na on a merveille rambo bon na yebi bangote na leader papa ndena fandi a otu na masola leader mutu na sambaka na ye leader na bango okopa ngana sambaka na leader munene nengwa yo ngochela nga bato basare para bango na yebi bangote ba OK na ngofo na nini ba mo tcha kumba wira no ba tcha ma amne so ba tcha biso to aka événement moko le 30 juin 2022 oyo après nde ba otinda bango to occuper bango tina septembre nde to go répondre neti nga Sankara de Kunta événement ezo permettre ngate na solo masolo ya ba travailleur ngana leader moni nga samba na ba leader yeso mona wera ko samba na porte parole mais nga ba samba na ngai ko fito samba na ebo do yo mo fane otabi ijo samba na ba leader o banga te na otala sigo o tala nini papa na otande sigo neti nga la fane na ko ba no solo masola bana mwa mike
oyo bana na niveau na tete nga pe na école de Sankara et puis pa wana to na ba Papi le Prince soda tozana ba Roger mwana mboka to na ba Dile Manzaka CPI mwasi nzambe to na ba te bele musuku to yeba bango te siko ngane na abo Sankara de kuta na nde naza na yeba kama instrument na yeba kama ingénieur o fo bakende kuna banini na yeba kama anniversaire a mwana etage parent français na mukanda mboko oyo na makambe bele obi batu kombe batushanga ngana fanda ka msomoni bina neti mikolo selezi no auto tushenga fa mais sikoyo natala kana bite na opesa mutu succès ya na 3e mo boy basala bablo na bango ba analyse bango za la ka sanka moko lo mbatasi ala boy moko lo dudunga fura moko lo tito ya maboke baka bo moni sanka moni nazo bango te artidinet na eba bango te na mona ka moko na ebite mais ba ba na poto bilonga bataki ça bon te na bia wana mbatasi ala te moko mulai boy moko mona ke pena na biso te fela mbatasi ala moko nde persona ve na biso dudunga fura moko ka lo tito bango vina bango ha artidinet na ebite mbino boy ba comme na ngaza ka no ba na poto face ba face no pesa bango te na bi o bon mbatasi ala boga si na lo mbatasi ala moka lo mbatasi ala mulai boy songoro yini ngaza na tuna bango lelo migeni mana tuna ba mission tout nagi na collègue na ope na ebige noli subo sola obe sola te excusez-moi lelo na ninga logique obi batutu bayaka Sankara afinga nani na epsa bango banana banda ki Sankara de kunta non na finga mama mutute non na finga mwasi ya mutute non na finga mwana mutute si lelo na lansa défi na esa batu oya za na image wana bokoma na sete ote afinga kana korkoma te bobimisa image po internet c'est le biloko to tikala mige makam to salo etikali donc lelo ndenge kaleza ko te image wana to mona ngo suste lukuta moka bimisa nga o nga na finga mama mutu ou bien na finga mwasi ya mutu ou bien na finga mwana mutu so image wana eza na piembon et puis na loba ngo na tikolo leka na TV na loba suste donc siko ba jara ba bato ba mbatasi ala ba dudunga fura na ba tito wana ba yaka skoni zibaluka ba salir image ya Sankara de compte siko boluka bo salir image ya muto ba bibino to lebo kenda taka YouTube ke ba mbonga YouTube bango bato ba komo luka ko comme luka métier mais faut ça peine ngenge ba sola vérité eza stricti mobimba tozala ba chaîne minene tozali tona ba mboko so totali yo totali ado you excusez-moi na tanga ba kombo non ala prompter atanga ba kombo totali ado you et totali nolitambo totali bato musupe na bosala ka makamo mais bato musupe za na bazoluka na ba page be tala ba vina bango tala ba makambe belebele donc lelo biso ba sankanga pe na ko sala pe na pe na page na YouTube na ko sabe be mission shenga mais il faut mutu na mutasa musana lelo mige ni mo bando bunda depuis bangola oyawa makamba fali okendaki na ngope likolo déjà ba parcours ba apote maramanson épée apote mamba fabrique voilà donc pour te dire que okendaki na ngo bien omona mais sikoyo mbatase ala na tito na dudunga fura bulo na bango ya nini tango bayaka ka po bango na mona baka Sankara siko na na répondre bata bongoti masala nga se les uno c'est to sa ba bloka ba vita imana modèle na beta ye na ba vita imana yaki somo na ninga maloba idéologie na gagner azo ba tomber na parole ba poudre asila même masala nga na pesa ba mbote sika zapo nga na yebi déjà kutu ya DJ na njili zo comprendre te akuma DJ na njila yi mission te nga na zo betela pe na ninga logique tango tozaki na ye wana yemsu yo te za Felix Changuti na njila yemsu ba nchiki nga zo betelo ni na yeba giye so na komela na nganda ya zo bwaka na njili yawa te na po papa nga na bona zo kosela mutu makamo mam do sala émission ba mutu ba koma na sepo ngane na nga tala émission te nga taka na ba commentaire Sankara nyama mbesi wana oyo kabilo ya bozi donc nga ngam te ba commenter donc pour vous dire que les lobbies sont à Sankara de kuta moni même ndako otangelo mo na fingi honorable était tango un Zakari baba baswe pour moi solo zo beta ngwana ya bi j'ai fabriqué wera comme des foufou na yo as journaliste mais pas de problème toute la question a contribué quand même na carrière il y a pas de problème côté promotion tout na question on ngana expliquer tango yebi j'ai fabriqué wera comme du fufungam na sala wera na yo moko to fandi na ngasika na fandi na ba cameraman boyebi que c'est faux et puis archi faux yo ça ngo langage te non langage te ba langage mususu ogo te dire ngo mutu to kolo ba bongo te pourquoi parce que ba wera son ba bimi et pas mutu te wenge mulolo yigima basali babiloko na bango lelo mulolo explosa bango bakendaka banchik ba vacances ba betaka musique ba yeba poto wana Zakari l'été où un burundais comme Zakari baba basi l'été où
te na permettre te apa yo permettre ka te mais ngana mi permettre ngana zo expliquer il était où ngana peut tout essayer les cadeaux et les kito tuninga question ngana zo expliquer yo te bato ta les émission da yo te émission da yo te ngana expliquer bato donc pour vous dire que yaza na monopole te ka ko bando finga babato ya moni biso to yaki ba sanka de kuta na kimise exil til le lo kozonga kinte punition na pesa et puis na yebisa til les 30 jours le koko yaki sasa te. Pourquoi? Parce que ça manquement de respect, et ça bano yo baza impoli. Bazo ya po ba manquer bateau yo les gars qui ont vaincu. Non, les lo ba jibem piana, il faut du respect. Ba wera son il faut du respect. Tant yo lo bo sali wera, non, o sala wera na nini. O sala wera wapi. Pourtant to beti intervention rapide, il était où? Au pardon, il faut pas de ba respect. So da journaliste souka na ki journaliste. Et puis ce qu'on école de Sankara, ngamu to na sali bana na nyoso bazakari. Ce qu'on a sali babana na sali bangote pobo ya ko manquer ba leader respect. Ya omoni na kenda ine nengwana suko tana kenda ine nengwana yo siko netinga. Ya kangisanga na mboka na nini? Et puis na relation nini? To ba relation toi za na onana. Ponga ndo mona ngabo na ko pema bo président moi Guinea benga to solo. Roi za na kisasa luluka ngai. Oye bien. Roi Belgique na kisasa butatuni liboso ngai. Donc, il y a un moment qui a éduqué dans le roi Zakari, il a expliqué. Pourtant, on a la source, tu dis non, tu luka ya za mwana gisasa, azara mwana gisasa te. Tu luka na kata kan, azara na kante. Père na banga beta ni fanfa, azala ni roulage, ni scout, ni elenga mwinda. Siko yo kango zalaki ya wapi. Ya biso basangana yaki na éduqué. Tanga longoli chapeau ko na yo mona libandinga. Ah, Burundais. Merci de bandeko tout bon biso à Sénète pour moi. Merci de bakino tout bon biso ba tout na Angola bon biso Sénète pour moi. Tout là ça deuxième vidéo les amoka ba concept émission na biso. Merci na président Maître Kazi son éminence Maître Kazi. Merci pour notre soutien tout à partir de Kinshasa tout soutien à Maître Kazi son éminence Maître Kazi donc courage kulu tout ça na sima parti to tindi kango tout ça na pour na tindi kango ya parti à Maître Kazi son éminence. Deuxième vidéo na biso yango Sankara de Kunta wewa. Finga mer ya président fort. Oh, ça va scénario, ça va gréco, ça va nino. Et mais pourquoi là yo seka? Bon ça. Faire Raoul là yo seka. Ba te belé ba tout na makambo fort mais la liga pour moni wana za ba secret d'état. Moi même sona dévoiler on peut na ba monsieur zaté. Mais ilo ezaka ki nde ba yebisa ya sala ya exagérer ki. Ah. Ayo moni ngala na seka ki. De we rep seka sala. Te o che we rapone. Bon non on ça fait. Ba yebisa ki. Nde ba yebisa ki. C'est pas dit que we ra yebisa da tango mamuto te. Nde ba yebisa ki. Asala. Asala. Donc cela veut dire que na isola la robeta. Il fera la négative na suka. Calme kaka. Mais tellement choquant qui est en lela qui. Quand on a lelinga sko première fois. Na mona ferazo le la ndengwana. Liboso pesa nga mwa mawana fani no mwa calme. Tona mona continue. C'est qui singa mbamo. Après mission tant les kana ba TV na ba nini réaction fait za anniversaire yo. Teto sekanga na mabene loko. Ah. Yo pe Sankara. Useka ki ninga bite papa. Au moins la séquence. Donc ça prouve que tu as un bon souvenir rebelle. Pour moi ni wenge musique maison mais toi les seuls orchestres za ozala ke wera fandi ba bengisi ba mama ba fere ba babi ba bidete ba tutu. Ba mama ba na tozaki ba mama na biso ba yebanaki. Ba yaka pena ba saka réunion ba mama ba na maison mère. Les familles munene to ti vraiment loin. O ti vraiment loin quand nous sommes. Tant na mona boye. Oui bi tozana be veneme belé faire ezaka ya olela boye te tozana be veneme belé na mboko ba côté la biso na ba palais. Izaki penza ezaka makambe belé faire azo luka sotenga na yenga bi ko buka na makolo na kangie. Moko ato otala bonzoka ya ba petit mo basi. Oh. Ba bi fo bima na biso ka. Oh, si na biso na mboko. Zoko pa. Donc za makambe belé musula ko beta na ba TVT donc to passa ba momé belé on a ça ba tuke na wenge musique maison mais ezaki na ba pire nga lo ko faire azati
pire nga lo héritier Watana bazate. Mais Ferraol là tout qui passe sango bi ça fait plus ou moins combien de plus de 20 ans à beaucoup d'années boité. Tina to mona ndete par rapport à ça mais to solo lagi dernièrement kakol mta passa ngai. Bon malgré tout mona na te mais ba marambu tout ba basala ils a sengo na biso pour gloire ils ont arrêté pas wera. Tout le monde a déjà que bana biso lokwa ba Fabregas ba sa marama minene ba Robino Mundibu ba héritier Watanabe. Tout le monde a la Lacoste, tout le monde a Babindombe, tout le monde a JDT Molopwe, tout le monde a donc nyonso wana gloire ne zongela biso na wenge. Ya monde a ki biso lingara, tout ça toujours bien. Parce que musique lelo senga tout ça bien. Donc ya moni donc étant na moni sous vidéo et ça linga suka na plaisir. Na lelier wana ensemble la Paul Smith venanga Roger Maemba mutapia ngai. Ah bon? Ensemble na Paul Smith. Cher ya osakalate. On a poto, on a vidéo dans 2001. Ouais, 2000, non 2000. Voici au 2000. 2001 tozonga sko. Talasko ba mbula na obetelo wana. Ba question ba komba ba to rotuna nga bazaki wa. To vérifier na banda kona ba. Oka international bata. Sardine sili fo aluka ba yo yele ango. Konga dana ba poto vidéo chanza. Hamburger alia mari déjà pour kala hamburger na kino omoni wa. Le bal li papena ba chema futa mbile pesi maka hamburger provoqué. Merci à tout le merci na Kabo Muluba, merci na Flavie Panda une fois de plus, Flavie Panda Gelor Ingila Gelor, merci à Ndekutu Bazaki Belé. Depuis ça ibino sur émission l'équipe bien beau merci na Michel Kombe Aigle Koumassé na réalisation, merci na Depol B, grand prêtre Depol B. Et puis depuis sibino soirée à DJ Dutonadio, mon adresse c'est ça diga to changer mon adresse. Mais ça samedi oyo soirée à DJ Dutonadio Fire Basket, DJ Ken, DJ Arsenal. Tout coup na samedi le 11 biso tout tu as bien adresse wana na message to kene to ça to partager plaisir to coup na retrouvailles aux alawana souka na retrouvailles bato Angola bata King bata Paris le 11 au Paris za tomber M so mbe sakar de coup to invité tena ozala déjà kitoko en tout cas nazo remercier son excellence ministre na biso Amine Madame Antoinette Ntsamba Kalambai, maman moko mutema malamu, maman moko bien. En tout cas, na pesi vraiment ba salam esika zali et puis son excellence Molendo Sakombi, son excellence Didier Mudimbo, son excellence Didier Manzenga et puis son excellence Serge Konde, sans oublier Jean-Pierre Liaou, na pesi vraiment ba excellence Mbote na bango. En tout cas, Olezermi na pesi penza ba salam na esika zali donc quant à moi na repesa bambote na Yemo Anderson Yimbi et puis na pesi bambote na Gentini Ngobilambaka bana ACP na pesi vraiment bambote voilà quoi et puis Yemoko Levi Pai Junior Botoko et puis Gracien Sakala na pesi vraiment ba salam na ya en tout cas merci na David Mangaya merci na Patrick Amadi les grands producteurs Gingombe Motema Mama Denise na kata Johannesburg na pesi bambote na Général Frank Tumba et Benda Moto et puis Guy Malela les princes de la ville en tout cas quant à moi boyebika sur la vérité na voyager ce qu'on a aux États-Unis ce qu'on a messi Nana Benga Motema ya famille na biso moko et puis Jelingangu ya Karine Ngangu sans oublier Dadi Kitoko Sandra Kitoko Preza Pichumbongo et puis grâce qui tante na pesi ba salam Junior Tunga Las Vegas Papin Sasa na longo États-Unis na bando kitana mbangu na Canada ska na moni yana Werason Jonas Mbese na pesi ba salam Fifi Mbese Patrio et puis Guy Bajolour na Simafuta na longo Canada mbangu ska na kitina nga Suisse ska na moni Anto Vigem mon mari motema maître Zephi Moya et puis Robert Ntsusa motema ya Nadine Senga na Bosanité Macolette Nzinga et puis sans oublier Tony P de France Suisse na kati ya Switzerland na longwe sous Suisse na ke Londres pour aux émissions monde entier na pesi Toton Sousa Mignon garçon na pesi Mbalamoko Yemoko Marco Zefondo et puis sans oublier Koko Arafat Magizembe sans oublier Mami Silimbi Monique Kinke na Majesté Cédric Ndombe na pesi bambote na Rick Lomingo et puis na zongi Mbalamo Belgique ska na moni Chiba su na moni Milko Sarkozy prêtre na pese ba salam et puis Edembemba na Bosanité Percy Tumba prêtre na Bosanité bana nyonso ya lo la bana Belgique et puis na zongi France eska na yo mona mbala moko bana ya poto lokwa ba Olivier Belesi asala ba compagnie minene na moni mbala moko Baudry Ngunza Alliance Ngunza Marina na pesi bango vraiment ba salam pe to kanga misu to sambela parce que na zongi su na moni Nes Makia Didia Tabo papa na Jonathan na PC Basalam, Kelvis Nkoi, Pole Wanga Immortel, Bana Nyonso Poto, rendez-vous Zaga Moko, Amadou Djabi, Tokutana na Stade de Martyrs,
oyo nyonso azoluka kota na actualité toboyi topesa bino tanti bokotinda bato metina septembre toreponde bino neti nga sanka bwe leader na samba na ba leader mutane twala ngwanzu biso na biso betwala ba ngwanzu susi kaka ya basinopi bana etwala biso betokota na ba etwala non tokola tokangi biso tosambeli te ava tosambela bayini na kati ya mai basunganaka voilà ava tosambela c'est important aris ntambo ntambo aris bayini na kati ya mai basunganaka na mimi tofere ana droit muta tiré te parce qu'on a place à passer. On a laissé un message très important dans les Congolais, dans les artistes congolais, on a posté, dans les artistes où ils vont mettre kipaka, dans les artistes où ils vont soutenir rien. Message nous a dit que Congolais, que citoyens congolais, que Wengemen. Et que Wengemen. Tamai, basunganaka. Arrête nsamu. Ba yini nakata mai basunganaka. Ata bo ba yini mais so beaucoup na ibali buntalinga kufa do fo sunga mutu. Bo bimana mokili ne bozun sarankini. Na bige ninga zawana azamona nzamba obimana Polo kama makasi tomona ko bato toyoka la ba violawa mais tomona ba kita ba bato on comprend toyoka ba bloke belé toyoka toyebeke muta okeli bela ba kendati bongo sko faire cher de pour les eloroni eloko malongo ya grave na moni na ngana ti so eza makambo ya vie privée familiale eza makambo ya famille le kanango donc pona nga en tout cas na yebisa ba golwa nyoso ba gladiateur ba tout pona nga na yebisa ba onke tocha faire gola na mabondeli Ninga zana ba mission nyonso ya Congo ya Afrique partout to tchana mabondeli pour moi na bato asala rien bato to yoka na ba viol to yoka soit déjà ba kitaba bato to yoka na ba séquestration ba titre minene polikambo ezwa kanzetete ezwa ka mutu ponga pene na fandia wa soke ezwa ngai mingi boko sepela mingi pe boko sepela te ope ba changa na ba prière pe ba na pasi bazali ya omona osenga ki bato tout to tcha faire eloka liboso makasi na prière. Après prière na minute ba prêtre nyonso ndeto yebi ponde ane la ngana zo yoka deba nzembo ba David Mangaya PR motema Fanichis Mangaya na yebige azula foka makasi nzembo na niveau za likolo mais zo niveau zo sko nzembo ba Kelvis Nkoy zo nzembo ba Jeff Njadi Leteta le docteur Jeff Njadi Leteta don de Dieu na yebika kozula ye susu avocat makasi pona ba avocat kutu rien avoir na nenga ba président ba tutu ba roya na bango do ba na ba relation et loko za makasi to tchana ba prière poto yebika na patron et si kaza pa kozangelo te et puis ba congolais ope sika baza ba yebika star aye donc pona nga na yebika abi manepe kala mingi te ça sous promotion dynastie makasi et le foule aliso et puis on a minute total kaka donc aza il faut participer à 4 concerts il y a le 30 juin. Pourquoi bon de tirer ça pour faire un danger na to bete lo mo trésor congolais to sama ka mo bon mais ba inina kata mai ba sovanaka arisi ntsamo do wana siko makam na bilo ba youtuber mais ngana bete lo ke déjà na minute faire signer contrat na pas Madou Djabi si le trésor congolais ko si bato faire da signer contrat na donc na minute faire cher de poule donc ça la biso ko tout sou bien pour yaza mwana wenge donc tanga zo bimambala moko voici était logo eza des gars tout cas bana wenge tout bon mon wenge prison faire net 12 heures ils ont des actualité au potot 12 ans msuka lufungula ou bien msuba kange mtu na soki na neloko ni na garde civil soki kanini ya wande ba 12 te mais au poto de 12 ezate na makambo poto donc awa na minute to senga batu ba chainde na ba prière ndongo zolo beloko abie ba ina katsa mai basungana te loko zo bimisa bien aristam donc cela veut dire que mutu moka ko linga malera mutu azati on comprend même peu ba te belé pe to yoka ba na ba problème to chai mon pe na ba prière ngana cha bat na ba prière message pour nos bureaux na au stratégie ni album na marché ils a quand même un moment où soka zo les quand on en prison c'est très difficile abimisa album na à côté prison te bimulo abimate manela donc ils ont dans quelques jours atiki ba staff na stratégie ni pour dynastie et maintenir place oza azana ba staff ne ko to ba yani kayenga to pese mbote ba vena biso ya dadango bana ba fiskelele général ba zebele stratégie ni saka du to ko contribuer pour dynastie la té pour dans la prison te la peta eloko neza bien beta nango ndeza ko beta ndé ana boloko pe bon te bon disque de atango bimisa yango déjà zo beta te ça na ba payer belé est-ce que boloko ekangani boloko eza na France muto beta ngote na Afghanistan muto beta ngote na Angola muto beta ngote na ni déjà loko ebimaki déjà mwana de abota maki mwana zaka ya yo tango azana na libumu donc disque zaki ya ye tango za préparer na studio minenge bima ekoma mwana batutu do eza eloko batutu pona nga stratégie zaka ba soutenir artiste et puis bato baza paniquer te ko za na ngelo ya gravité donc eza na déjà eleka na nde na yebi de aboye na benga merci